Oui, bonjour monsieur. Oui. On vous appelle par rapport à suite à la concert de Koffi Olomide. Si vous annulez pas ces concerts, nous allons mettre les faits comme un quart de lion. Comment? Vous voulez faire quoi? Si vous n'annulez pas les concerts de Koffi Olomide en politique, nous allons faire des la critique. Bisso, na tchena ngapé. Ah ouais. Tous allons toujours quand la critique. Mais ko sala eloko to causer to arana ngote. OK. Ba Congolais tous sont muninga ka sali kamune biso bato liboso to yaka to bano critiquer o te sala ki boy. Mais so batia ki yo sala non. Pour biso peut porter peut critique yo sala non peut-être aux encourage wana te. Félicitations. Nous ne ferons pas des Mais oui, parce que on vous envoie des emails pour annuler le concert de Koffi Olomide. Vous faisiez rien. Rien du tout. Il n'y a pas de retour. C'est comme ça qu'il faut faire au pays. Le pays allait avancer très vite. Hein? Oui, effectivement, le pays avancer trop vite, effectivement. Nous ne voulons pas de ce concert. Paris a annulé le concert de Weranson à Zénith de Paris. Vous ne voulez pas annuler le concert de Koffi, pourquoi? On vous a pas dit ça mawa. Bien, c'est bon. Tout un souci à peuple, mais un mobiso mo peut un souci pena à peuple en penza penzate. Est-ce que musicien Sotali chili tout le temps, Koimiko. Sotali va végétaux, Koimiko. Ça va citer, il y a arrêté, après un moment, on a arrêté. Allez! Bon, bah, vous allez tu vas venir à gloire. Est-ce que tu rappelles vous en avez direct? Est-ce que réaction à la famille, ça l'aide? Je me rappelle plus. Samicrop TV, Elengia Congo TV, Tracy Mbelenga Pro, la même magique, Mobali ya Glody Diasuka, la mignonne. Merci na ba tout balinga biso, merci na ba oyo basepelaka na ba o ba ramayele balobaki, bazarape na droit ya koloba ba mususu liberté d'expression na ba oyo pe ba boyaka, peut-être balobika que to pe sape bango confiance, peut-être bango pe maloba balobaka et quoi apporter les biso un plus. To pe sibino merci. Merci na yo pe Tracy Mbelenga Elenga Congo. Merci na yo 10, merci na Team TV. Team Azwe Lora Sika Mikolo donc arodon. Ouais, mais les gars Tracy Mbelenga Pote. Voilà. Ah ouais. Merci Patrick Massidi, j'espère que batunyo sobalanda biso place vous allez Sozana Boutou, bonsoir Sozana Moyi, bonjour, ça dépend RA bolanda biso. Tozongi susu na ba analyse na biso comme tout ça la kaka. Donc c'est ça. Mingi olobeyate so monique moi mbilinga ici to expliquer toi na poto tout le monde en attend mais j'espère que tu commences à l'effort chaque semaine to ko tsakata moi élément moko lelo to yo solani Patrick Massidi voilà te dis merci na yo bonsoir na ba o ba kuta na libakwa kolanda image lelo to yo to sola moi annulation ya concert ya faire gola to kolobela pe moi makambo ezo leka vraiment na communauté na biso pourquoi bazo annuler ba concert ba ninga mususu. Et toya pe na moi faire ba combattant toya pe na to vanda pe wana to luka pe solution nini to pe ça to proposer to lo babon solution il faut pas ça là pour ba musicien pe ba yoka bango pe ba beta pe po to luka solution que musala ezonga bamba zo musala biso pe to zongela musala susu comme il se doit. Voilà c'était dit yango nde toya pe na to lobela. Merci Patrick Massidi, merci na tunyo so landa biso donc to so la on va faire gola to so la comment solution, piste de solution, oh le autant sur le pesa. Voilà. Oh biso mo pe ba chroniqueur, journaliste. Na ndenge na biso to kanisi ni il faut ça pour le autant sur nous le meko zonga. Na ebi ke bat bala na biso bazé belé oh nyo surtout atamaele pe bala na biso. Voilà. J'espère ba okomana oh biso to sola. So biso pe tous à limiter na que bango pe na part na bango ba pesa biso moi idée par rapport c'est belane na batamaele po batamaele ba so ba yoki ba lukasko ba analyser ba ya pe ba porter moi pierre na bango ba pesa biso pe moi ba encouragement et puis ba mankarate ko komela biso na se wana bolo bana bino bien mais bo bakisaka pe oyo c'est ça l'homme intelligent proposaka donc voilà yango wana na musika la moi bande onyoso bala na biso na ndeti na Belgique lobby de yana na mboka na Belgique na mariage grand prêtre Evan Tumba na katsa vex grand prêtre azauna katsa vex to ya de yakuna déjà lobby to yakuna samedi to na mariage ande konyo soto de to ba contact to ba de yake lobby ya to za katsa mboka ngana mi genyema pona opesela ba émission au tout le contact na pesi Glody Diakiese na katsa Belgique ba citation Michel Mukokole Edi Mukokole toza de na mboka kalate Patrick Massidi to banda mamona sujet na biso oyo to banda na concernant to kenona pyromane
Pyromane. Po to solo ngote bande bimi. Ouais, Pyromane. Bande ebimi to solo ngote yo moni Pyromane ndeng. Non, Pyromane, félicitations à l'artiste. Moni biso ba congolais to akana critique. Biso na tshena ngape. Ah ouais. To sala toujours kana critique. Mais ko sala eloko to causer to akana ngote. OK. Ba congolais to so muninga ka sali kamune biso ba to liboso to yaka to bano critiquer o te sala ki boy. Mais so ba tshaki yo sala non. Pour biso peut-être porter peut critique au sala non peut-être aux encourage wana te. Félicitations à faire ego là. Pyromane musicien do sala toujours égal à lui-même. Azo yemba na volonté na amour a bolinga musala oya linga nango. Oya linga pardon. Donc l'artiste doit continuer toujours comme ça là-bas effort. Il y a rien la musique ya sika. Et l'on a ce plan à faire. Ata ba critique. Les lois comment pena na moi silence ya Kabila. Ah ouais. Ata ba critique et comment pena moi trop. Mais de lui-même l'artiste reste toujours fort. Et donc ça là que ata zui babal. Mais ça a la facilité que yemoka le kasu ne kra lobelango. C'est vrai. Entourage peut-être ba ya ne mususu pe ba petit ne pe mususu bazo songaka peut-être quoi attaquer quoi défendre l'artiste et ça l'a bien mais ça la côté ne ma fingate mais sinon en gros ce tolinto lobela Pyromane félicitations na ye et na moni pe comme pena ko vendre pe moi malembe na mitwa batu et loko ya ka malembe après vendre ils aura pena place nango Pyromane lelo to loba et na bakara bandeko ba challenge pe to zo mona ye moko artiste puis ye moko pe na kina sentir pour déjà azaka na kin il me sentir que Pyromane est vendu ça déjà. Pour mon qui récemment bachakiango na place de victoire wana bachamo écran moi munene na habité so yango wana place de victoire. Voilà pour moi kala pe moi kinango mais na monaki que et comme ko vanda pe na comme on peut place nango. Ba pesa ka l'artiste chance na habité analyse auto lobeto changer moi forme nango yo poko ça ne loko lobeto. Ouais bien sûr ça souté analyse au va ça il faut mutumora banda loba non on va faire l'effort et on ça analyse moko yo raisonner na ndenge na nga na raisonner na ndenge na ngai. Voilà. Donc il peut ça va bola na biso que non moi amélioration na mambo to linga to sala. Voilà. To ya moi na port na biso loba ki to ça analyse te ka il faut yambi mutumoko ya banda solo là. Banda loba non. Nga la part na nga na ko loba nini. Donc félicitations à faire go là parce que bon, ngai penza na nema bete bon on a pene koti bato mais ce qui allait pena la musique qui fait au sala la musique pour na mona pene balier na voix na ye moko personnellement ouais na ye mo personnage na ye moko pe les sous personnage na ye moko pena ki na mo musique et que na bien mais siko elo mo etikali ke non faire ce quoi etikali nango à persévérer na esprit ya ndule oyo zoma ya ndule oyo abeti parce que total tokota partout to moni ba challenge zo sala challenge ça ma te pas ba congolais challenge ça la ba te belé talaka mutoloko la c'est qui encore Anelka ancien joueur équipe de France. Vous comprenez? Ayembi yango pena. Wa zana ba mo ba parole même parole pena katsa carne pena tsebo pena ki no Pyromane yo Anelka. Obi Anelka pena ça ba Christiana ya Jogo. Asana o mo ki no eloko koti pena ba tu. Donc so inga pena olinga fanda ba non wana. Et ça l'est bien. Mais critique c'est important te dit surtout. Oui, critique est important. Super important parce que surtout tali l'artiste a resté toujours na kata pono mais a ça la be fort. Batune ba consommer on ça là on publicité makasi. Comprendre. Donc ba gauloise bo supporter pa mo critique. Koloba pe mabe ya nzembongo et ça pe que batu ba sa découverte nzembongo. OK. Do bandi mango bongo lokwa bazo boya ngo pe kaka. Et au sala pe fort batu mususu ba sala na curiosité. Et lokwa ba boya ngo mena ke yoka ngo na yoka matoyi nanga. Ngai siko na olinga tolongo elo mo biso ba Congo to sala ngo to sala critique tant sur na 2 jours 3 jours lo bimi. On est tous temps. C'est vrai. Vous comprenez? C'est vrai. Surtout 8 ans. So c'est 5 to ça critique. Faut to comprendre lo ko wana. Biso ba Congolais to wana ngo lelo. Elo bi 2 jours 3 jours ça critique. On est dans méchanceté. Ouais, yango na siko ngana lingi surtout ba no vanda wana te 2 jours 3 jours to ça critique na. So to ça critique loko. Faut to tike la ngo tana no. Beti biso mo ba to consommer ngo totali ba défaut nango par-ci par-là après le 8 ans to ça critique nango. Artiste lo biso nga bimiselo mususu. Awe ba ke place boy. Bon ben nga critique ça boy. Il faut na ça ni améliorer, il faut na ça la boy. Vous comprenez? Donc nga pour ça nga ezala to na ça la critique na sens wana. Parce que so to ça nango trop comment on appelle ça na mbangu trop eloko bimika lelo 2 jours to ça les critiques.
critique basala quand même basala critique bon attaque tout le monde soit abotami et puis quand parents mususu pena moi père alors ah moi na zwinga te ba yise que tika na akola muke moi na bimise longi pena 2 semaines longi bimi donc to ngala lobara omoni Bartiste na biso mibale wana na loba d'abord félicitations na bango bon to lobela faire mais au moins na benga na rolingaka na pengle moi côté fali na faire pourquoi parce que bango nde basimbi na nous jeunesse bon bakangi non mikolo bango non to lingana to lobela bango donc faire na fali to ko tsape na mo héritier muke ba sala moi fierté na biso ba outi dans les néants et lelo na France o kapé bazo yemba bango déjà toi baki na France awa France ya munene ba petcho ba betaka déjà awa ezali la bango facilité pour ba percer ba koma mais bango ba outi Kinshasa ba ye na France ba zo kosa l'effort ba s'imposer pe donc ça ba change moko boto lo ba ke to ba félicitations na bango vous comprenez donc France ezali mboko ba kolelité bon to lo ba communément de biso to benga bleda mutaye awa mais s'imposer na bato baza cultivé a comment luka komata na moi après moi raisonnement comme appelle moi lokola bango ça va félicitations na bango na ba effort et puis na ba courage au baza nango o ba linga ba komisa musique na biso kilo voilà te dis makambo ya pyromane na ngana lobela ouais ngai pe na ba excellent moko elo pesi mo lobela que dans les néants je sais pas na comprend était dans les néants na outi dans les néants na monde ya France na musique na nenga France na France na nenga France OK na nenga France po toloba oui, Wera betara makasi a salara succès a yebanaka na jeunesse mais Wera zaki Wera faire zaki soda mulongo si mais tant alongo sali ya yemoko akapo tikala ne po bato musupe batikala kuna ba yebi bango pété na jeunesse à France boy voilà mais lelo bango ba koti ba ya ba s'imposer pena ya moko autour na pe mwana moko botami awa te kolo mususu aso je connais Fali et je connais aussi Ferré d'abord pe c'est fierté na sens wana na lina lobela OK voilà na comprendre ce que Patrick Massi na sens o lobeli wana poto ke musika te na yelo te puis o mato pesi de félicitations na artiste voilà donc artiste asali peno wa ko sala tout le monde a moini na ça va place au critiquer ate magi wa congolais balinga ka ko critiquer ngai pena pona ngai na mona nga critique te les musique moko autant musu to yako beta ngo tant so akoti aniati lokolo ngakona sepela na mona muto lokola Next exemple, quand il y a Nelka, on commence la bonne musique. C'est que déjà, c'est tout. Quand on dit que non, agréable à l'oreille, cela veut dire que non, c'est bon déjà. Si on t'a pas dit que c'est bon. Tu vas dans tel con, on a vu tout côté la vie sur maman, on a tel concert, Oyo Lelo, Banano Wera, Anile, Lelo, Théo Kota, concert il y a les padres, faire là, ils ont annulé par rapport makambo oyo yebi la réalité ngana to yebi namboko eza la raison belé la raison belé c'est le kino concert wana wana kata France na Paris et betamate te dis eza mawa ozomona tozoloba na biso bien c'est bon tout un souci à peuple mais mo biso mo peto na souci pena ya peuple ngo penza te est-ce musicien longo peuple hein cause musicien longo congolais tant ozoloba que peuple mo zo souffrir na beni vous avez le Congo. Si. Tant que vous avez 15-30 personnes, vous avez un chômage. Vous avez un Congolais, vous avez un peuple. Et ça, c'est mawa. Donc, vous faites Fali, JB, Wera, vous avez un groupuscule na bango moko ya batu, oyo ba pesa misala, oyo peut-être na sima na bango batangi sarape batu ba classe. Et ça ka été que ne na yo ka bango ndi bazolo baba oyo beta tina ba 2085. Mais non, c'est inconcevable. Bapé ça sont des dates Congo Bonga. Donc on va linga même Congo Bonga en 2085. On a attaqué ba combattant. Que toi attaquer ba combattant mais toi raisonner na place à Batou. Ah OK. Toi raisonner na place à Batou pour muto to beta musique azabe muta musala o sala. O sala parce que lelo na kala bango bando kabila bango. Mais lelo yo soko yo boyino musique. To lo bango bien. Koya nango te. Ko kabila no pe bango te. Ko bango ba comment osala misala na bango comment ko futa bango. Ko kabasque comme il kamba sentiment ya mutu. Est-ce que nga fona contrôler sentiment na? To musicien nazo imposer sentiment na. Té sentiment mu déjà personnel. De ce qui fait que tant mutu azo ya na musique mu déjà ki poye moko sepela ki aye. To ye moko sepeli akabeli. Mais so yo lobi ke ngai
ndandenge na komo réfléchir na kokabela nanga bato musuti wana eza yo mais au moins tikela bato mususu misala na bango basala yango po baza pe na bato balesaka na sima musala wana. OK, maman a raison te o esali ke le ndule ya faire beta matin. Mais eza peur. Eza peur d'abord ya producteur azomona ezala manque à gagner pour nae. Si. Et oza d'abord peur. Même producteur, eza même producteur obetsa wera, ye wana pe kanda beti faire. To ba nile ya faire. Ya wera plus. Et to ba nile ya wera. Malamoko on nile aboy ba représailles. C'est vrai ba combattant bazana ba raison na bango eza vrai et valable. Si. Mais attends-moi no beti so moi no lela le soute comme banque sana muto obeta webi. Ah ouais. Tozo beta pena mwana muki obeti mais mwana komo lela suite komo talo papa ozo beti kazo e komo na obangisa yo. Batikela bandeko na biso wana et to luka pe na pe moi piste solution mo to luka pe tokota ba mission na biso pe fo ba ça tokota la piste solution nga pe na intervenir par rapport à ndenge ndule ba information tozu par rapport à ndenge oui monde ngo ya biso ya média tozu ba information avant to émission ko ba to ba pesi biso na staff pe ya faire que non artiste est monté muto annuler concert. T'es artiste c'est producteur. Annuler concert t'es producteur muto annuler concert. Oui. Parce que ce que on est ce qu'on va nous poser ça parce que le pourquoi artiste bah il va informer que concert les a été passé. Producteur a eu attaque belé. Producteur a eu attaque belé à niveau à préfecture. À préfecture à Paris, cela veut dire bah il dit que bah des gagnants sur salama. Na concert wana yo producteur yo mutoko kwa sime producteur atali ke talaka ndenge batumbaka nini gare ya Lyon gare de Lyon mundela bangi concert ya nani abangi azaka so antiesolo na abangi alibi ke non ya ko charge nani o batumba dibutuka o batumba so kombe batumba so ki Zenith na ba assurance na nyoso tout ezo charge ngoyo producteur asaini na bi ke non pardon, cher journal le kilo. Il faut nini, tout le monde nini to revendre tout cela. Mais simbité producteur non, alors que non bon côté bras de fer, côté combattant, côté préfecture, côté la police, côté peuple donc à Monique, moi au ça les athées, alors obligé ça nini annuler. Bah annuler concert. Annuler concert à faire annuler parce que producteur a coquine charge. Voilà. Charge cela veut dire que non, ma PC va biloko lelo soki komi ke soki basala ki boye nyonso esala mekwela amoni ke eleki charge ayaki oblige kaka bato abosana te producteur wana eza producteur oyo kaka alinga produit wera ndenge olobaki wana anga produit wera ntango amwede na mpanza oyo esalami bongo ayaki oblige déjà yosani koanile concert parce que kobetisa concert na poto ezala facile te bato so omona ke concert na poto ezala facile basala mineno ya facile te parce que badega nyonso to ekweyaka na epa producteur ezala nango kute pa artiste te ouais tolinga to sinale pe bandeko baotala biso tolobaki ebele ya bakombata wana basala bassociation bakoma kokomela préfecture. Dans ce qui veut dire, ça préfère que ceux qui piste des solutions, piste des solutions, on a aussi un musicien, Bangopé, tout ça à l'occurrence, il vient d'habiter Rambo. A zappé Moutamaye le Atanga, à Kobando Kome, Bangopé, Bakobando Kome, la préfecture. Ça, la groupe na Bango Moro épée, association na Bango Moro épée. Ba comme la rapé préfecture ba déposer là déjà c'est mort que na ba lukango na mécène ba lukango na ba mécène po tokotika culture na biso ki mabiso ka boite so ba lobi culture ba loba nini ba ba kansaka culture ezala ka moko musique te parce que pour boyer perdre vraiment vraie valeur wana culturelle wana musique wana bozo pekisango mais na ba voiture na bango ba betang bo pekisango boye na ba jonga bokenda bo betaka boyoka kango ba betaka ba liaka bantaba ba yoka pe musique ngo pe kaka wana basala moins fort citation na avec standard.
C'est Théodore de Sim, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Oui. On vous appelle par rapport à suite à la concert de Kofi Olomide. Si vous annulez pas ces concerts, nous allons mettre les faits comme en Gare de Lyon. Comment? Vous voulez faire quoi? Si vous n'annulez pas les concerts de Kofi Olomide en politique, nous allons faire des troubles à Nanterre, à You Arena, comme on a fait à Gare de Lyon. Annulez cette concert de Kofi Messé. Depuis longtemps, on vous appelle, on vous envoie des emails, vous ne répondez pas. Oh. Nous sommes les mouvements congolais, les patriotes, les résistants. Et notre pays est équipé. Nous sommes des résistants congolais. Nous ne voulons pas les... Oui, nous ne voulons pas des... Pourquoi vous parlez comme ça, énervé comme ça? Mais oui, parce qu'on vous envoie des emails pour annuler le concert de Kofi Olomide. Vous ne faisiez rien. Rien du tout. Il n'y a pas de retour. C'est comme ça qu'il faut faire au pays. Le pays allait avancer très vite. Hein? Oui, effectivement, le pays avancer trop vite, effectivement. Nous ne voulons pas de ce concert. Paris a annulé le concert de Ranson à Zénith de Paris. Vous ne voulez pas annuler le concert de Kofi, pourquoi? On vous envoie des emails, on vous envoie des mises en garde. Et si vous risquez qu'on fasse ce que nous avons fait à la Gare de Lyon. On va répéter les mêmes. N'oublie pas qu'à Nanterre, il y a des administratifs français. Il y a des centres d'administration français, c'est à Nanterre, n'oublie pas. Ce que vous faisiez là, c'est... Pardon? Je peux avoir votre nom? C'est pas l'importance. Il n'y a pas d'importance. Nous, le numéro là, je peux vous trouver. Il n'y a pas de... Même si vous me trouvez, il n'y a pas de souci et tout. Même si vous me trouvez... Qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Sotali chili tout le temps, Koimiko. Sotali va végédron, Koimiko. Sagacité, il y a arrêté, su. Après un moment, on a arrêté. Allez! Bon, bah, belé. Bah, tu vas venir à gloire. Est-ce que tu rappelles vous en direct? Est-ce que réaction à la famille, ça l'aide? Je me rappelle plus.